Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Singe Afrika wa bakanda mutatu Yandi wazola bateka kema Singe Afrika wa bakanda mutatu Chers spirituels et repentant les gars de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste. Et avec la permission de son directeur de cabinet, le révérend Lando Ndombasi, qui en principe, généralement prononce un discours de circonstance, il se trouve que ce discours avait été prononcé le 8 juillet dernier, jour qui vous a été convié pour être parmi nous ici. Néanmoins, nous voudrions tout simplement une fois encore renouveler les remerciements de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, de vous avoir compté parmi ces invités de marque ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, tel que nous l'avons fait depuis hier. Vous êtes ici dans le temple historique et majestueux d'Nkamba, à quelques encablures d'ici résidait Papa Simon Kimbangu avant 1921. Ce temple qui mesure 100 mètres sur 50
a une capacité de 37 000 places en mémoire de 37 000 familles kimbanguistes reléguées, déportées, pour cause tout simplement du kimbanguisme. Autant vous dire que votre venue ici, représentant personnel en revue d'Angola de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est tout un symbole, dans le sens où la RDC, c'est le centre du monde. C'est le centre du monde, c'est le ventre qui nourrit l'humanité. Tandis que l'Angola, là où vous êtes, c'est la tête. Oh, il se trouve que ce moment, la tête est fortement tourmentée. La tête est fortement tourmentée. Votre présence dans ce pays-là, en tant que ventre, c'est quelque part pour nourrir la tête. Pour nourrir la tête. Et l'Église qui a vulgarisé cette doctrine en sait quelque chose. Rien ne vient de Dieu qui soit un fait du hasard. Vous êtes à la tête. Vous, le ventre, vous avez été envoyé à la tête pour nourrir cette tête-là qui aujourd'hui est encore malade. Peut-être que les explications par rapport à tout cela vous sera données pour essayer de défendre à votre tour aussi la cause du kimbanguisme qui prône la paix, l'amour du prochain, la fraternité, toutes les valeurs positives auxquelles nous devons nous atteler. C'est donc un grand plaisir de vous avoir ici comme illustre représentant du chef de l'État de la République démocratique du Congo en Angola, notre république sœur. Tokoyamba Tata Mokunzi, Tata ambassadeur, a sali près de 700 km de route ou talobi à Komelaki Bisona Pokwa. Quel sacrifice, quelle considération dans l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Tokopesa mbote ya lokumu ndenge sengeli, si matoko senga ye aya na bisika oyo akozanga peli bakopesa bisote. Faki bobongama. Nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer. Excellence. Musique. Saluons et remercions son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, nous vous invitons du haut de cette tribune pour votre prise de parole. La paix ici. Tata Mokonzi ya Église, mbote mingi, napesi bino pe remerciement na ndenge bobengisaki ngai awa na mbala nsima, kasi nazalaki na moyen ya kokoma awa te mpona baobligation ya mosala. Na yango lelo nazwi mwa ntango
mpona koma tokutana tosolola mpona mona mpe esika oyo ya lokumu babengi kamba. Na bandimi nyonso ya Église Kimbangiste napesi merci na ndenge boyambaki biso lobi na pokwa nsima tosali mobembo ya plus de 700 km na nzela uta Luanda ti Kamba. Napesi bino merci mingi. Na maloba oyo eleki liboso na ngai nayokaki ndambo ya histoire ya kimbangisme na niveau na ngai nakopesa mwa detail mosusu oyo mbala mosusu biso nyonso tomonaka te. Papa Simon Kimbangu, prophète de son état, azalaki nde motindami ya Nzambe na message mpona bato ya loposo moyindo, message ya liberté. Na message oyo wana apesaki yango na tango mboka oyo ya biso ezalaki na kokoso mingi ya colonisation, ezalaki na kokoso ya liboso eutaki nde na esclavage. Oyo nyonso esclavage, colonisation ezali nde ba moyen oyo bapaya bayaki nango mpona kodestabilize biso na ndenge nini. Bango na makanisi na bango bazalaki likolo na biso. Objectif oyo eyaki na bango ezalaki mpona commerce na bango, mpona économie na bango. Soki totali na bamboka ya poto Amérique, baoyo batongi yango ezali banani? Ezali biso baoyo bato mwindo touta na Afrique, tukende na poto bateka biso kuna, bateka biso na Amérique. Nde yango lelo tomoni bamboka nyonso wana bazaka likolo na biso, na kita oyo ya biso moko bazwaki awa. Message prophète Simon Kimbangu ayaki nango ezalaki mpona kolongola biso na buumbu oyo wana. Tango mindele bayokaki message wana, balobi mutu oyo azali mosonoki akoya kobebisela biso makambo oyo toyaki kosala na mboka oyo. Nde tina batiaki ye na prison oyo babengi Kasombo na zingazinga ya Lubumbashi kuna. Me na message oyo yapesaka
ezalaki message ya libération. Bapaya oyo bayaki bamonaki yango na ndenge ya maloba ya Nzambe te, me bamonaki yango na ndenge ya politique. Nde esika na kosala sikoyo liaison na politique lelo. Abandi musala na ye, bavandisi ye kimia, ye moko pe alobaki yango, bakokanga ngai, po bakangisa nga monoko. Me babosanaki ye te, maloba oyo ya ye etikalaki, eyokamaki, ekotikala seko na seko. Yango na nsima na ye, na kati ya biso bakongole oyo bayambaki message na ye, oyo bayokaki yango, oyo bayebaki ntina na yango, batelemaki. Balobi tovandi mingi na bowumbu, esengeli bowumbu wana esila. Nde omoni bitumba ya kosenga indépendance ebandi. Toyebi ba leader nyonso oyo babundalaki indépendance ya Congo. Makila pe etangaki. Me suka tozwi indépendance wana. Oyo esengeli koroteni ezali boye. Na makambo nyonso tu ezalaka na ba oyo babandaka. Bala mosusu basukisaka yango te. Elingi koloba ete abandaki, asukisaki te, kasi message na ye etikalaki kosala mosala, na bato mosusu basimbi yango, bakomisi yango na bozwi ya indépendance ya Congo. Elingi koloba ete indépendance ya Congo ezwami likolo ya bitumba oyo Simon Kimbangu abandaki. Na yango tomata tokita kombo wana ekobosanamaka te, ekotikala seko na seko na histoire ya Congo. Église kimbangisi bauti koloba awa eza na ba valeur ya solo, eza na ba valeur. Papa Simon Kimbangu ye moko alobaka yango, culture ya biso esengeli tobatela yango. Na kati ya culture Nzambe akela mokili, bato na bato bazali na élément fondamental ya culture na bango, ezali nde langue na bango. Bayelaki biso Bible, na kati wana ya Bible nde esika makanisi ya mindele ezali. Totanga Bible oyo wana po toyeba mayele nini ezali kotinda bato wana bazala likolo na biso, po tokoka koevite yango. Alobaka yango. Ba valeur ezali musala, ezali unité, ezali bolingo. Na ye awa
nayokaka kaka na sango me namoni valeur ya liboso mosala yango nalobaka mikolo nyonso prière monene mpona moto ezali mosala. Unité ndetina ya religion, amour ndetina ya église, bomoko nde kotonga mboka. Exemple ezali awa mosala bosali eza monene. Napesi bino merci mingi, nabeteli bino mpe maboko. Tobosana te kozala liboke mingi okotambola bato bazali kolela nzala, tokufi nzala, tozangi boye. Nzambe esalisa biso, Nzambe epesa biso. Nzambe akosalisa biso na ndenge nini? Ye asalisa biso kala. Nzambe akopesa biso ndenge nini? Ye apesa biso kala. Apesa biso mabele, akela biso boye moko. Apesa biso mayele. Alobi mabele yango wana bosala botondisa pe yango. Soki osali mabele okolia te, okolia na mabele wana nde esika nzete ebotaka. Nzete wana ezalaka na bambuma, mbuma mosusu ya malamu nde okoki kolia, mosusu ya mabe. Me na nzete wana mpe nde kosalisa yo otonga ndako. Sima eutaka wapi? Na mabele. Pondu songo toliaka eutaka wapi? Na mabele. Bambala biloko nyonso to wana eutaka na mabele. Mbisi toliaka eutaka wapi? Na mai. Mai eza wapi? Na mabele. Oyebi ntina bato mosusu babundaka, bakufaka mpona mabele na bango, po bayebi ete mabele nde bomoi. Soki obongisi yango okomi mowumbu. Mowumbu azalaka na ntina moko te na motu oyo akomisi ye mowumbu. Lelo mboka na biso toza na bitumba. Mpona nini? Kaka bapaya oyo bayebi valeur ya mabele oyo ezangi epa na bango, balobi tokende kuna tobotola ekoma ya biso. Soki bango bayeba botoli ekomi ya bango, biso vis-à-vis na bango tokomi bawumbu na bango, wana ekosepelisa biso? Ekosepelisa biso te. Na yango esengeli tozala liboke, tobundela mabele oyo bakosopa makila, bakosopa yango, oyo bakotikala kotambusa mboka po ekende liboso mpona bato oyo bakoya nsima, bana na biso, bana ya bana na biso, na oyo bakolanda bazala na bonsomi. Église na uti koloba ezali valeur, ezali amour. Soki amour eza te, koyokana ezala te. Ezali kaka lokola na kati ya famille.
Tata auti na Kasai, mama auti na Bakongo. Napesa exemple. Naza na bokilo na ngai, naza Mukongo. Bali moya na ngai, aza Muluba. Bavandaka na États-Unis. Mama Bokilo azali kimbangiste. Ayaka wape mingi, Mama Marie-Louise. Omoni ete mwasi auti epai, mobali auti epai, bakutani, bayokani, bolingo na kati, bavanda esika moko, babimisi mbuma. Mbuma wana nini? Famille, bana babotani kuna. Na bango mibale ndenge bakutani wana, baza kobunda. Puna bana wana, bazala na ezaleli malamu awa na mokili. Ezali ndenge moko. Outi na nord, na sud, na est, na ouest, na centre, ezali mboka moko. Tusangani, tobundela mboka, tobatela yango. Nde omoni musala, mokonzi mboka azali kosala butu moi. Eza bitumba bayelaki biso, tosengaki yango te. Na baoyo bayeli biso bitumba wana, ezali batu oyo toyambaki na maboko polele na mboka na biso. Topesaki bango nyonso. Bena lokoso, balingi babotola mabele. Tolalaki pongi, na yebite. Nakanisi tango ekoki, tolamuka. Tosimbana. Tobundela mboka. Tobatela yango. Message à unité, tina ya religion yango wana. Message d'amour, tina ya église yango wana. Nzambe apesa biso nyonso. Bumutu, tozana mayele, mabele ezali wana, tokoki kokufa nzala te. Balola mabele chambu na masango, lobi okolia masango, okolia nguba, okolia madesu, manioko biloko nyonso tu wana. Totikala na makanisi ya message ya liberté. Ezalaki nde kobundela mboka, kobotola mboka na maboko ya bapaya, ezonga na bokonzi na biso moko. C'est un message important. Tobosana yango te. Papa, pona kosukisa, napesi susu merci mingi. Na ndenge nakomi awa, tokutani, tokosolola, avana zonga, tabandimi, bandeko, ba mama, batata, bosimbana, botikala liboke, po musala ekende liboso, kubosana te, kopesa bana, mateya, importance ya mabele. Nalobaka yango mingi na français, la terre est source de vie et de bonheur. Merci.
tika ete totonda maloba minene tata mokonzi ambassadeur apesi biso na kombo misato ya bole na kombo ya tata mwana pe molimo santo na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo eluvuva mulutu etitomba munza tata Simoni Kimbangu kutuvana loka wankakako tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana twakuvana kiambote faki Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbu ase ye mwane tata mwana velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwana velela tusamba entsangu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelenvu seye mwane mwanda velela amen na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolandaki mateyi na biso tata selo mutate ya kibiso abandelaki na banzemba bayuda ke na mibeko nyonso toyoki tobomba tosalela po mokolo tolonga mpona papa ambassadeur oyo kuro apesi biso ndenge tolobaka bokoko ya tata Simon Kimbangu alobi bien motindami ya nkolo Yesu ayaki kolongola biso na bowongo makambo alobi awo ebele ya tata Simon Kimbangu mingi bayebi yango te surtout bana babotami sika toteyaka bango te me lelo tozwi cour eloko esepelisi ngai ye atindami ambassadeur kuna na Angola biso nyonso touta na Angola na ntango ezalaki ke Noé abotaki bana misato Kam, Sem et Jafet mwana liboso moto mwindu ya mibale mundele ya misato jaune kuna lokola tobebisaki tata nzambe alobi yo Noé panza bango pesa bango minoko mosusu mpo bapanzana tobebisaki nanu nabebisaki Nikodem likambo wana nde tomonelaki mpasi bato na bato bakei oyo balobi anglais bayokani bakei oyo balobi français bayokani bakei minoko nyonso ya mokili ti awa na Afrique esika wana tobebisaka kasi tata Simon Kimbangu aye na suka wana nde babele ya kala elelo tozo kotonga nini babele ya sika nkamba tata Kimbangu aye kosangisa maboto nyonso na Yerusalemi tata ambassadeur yango alobi tobatela mboka oyo tosimba yango makasi babebisa te oyo baza kolinga kobebisa mpe bazali kasi biso tozali bato ya mibeko nde tosimba makasi mpo ebeba te toyoki bie toyoki te bakuru na ye nyonso kitoko bie kitoko te betana na maboko pamba te ngai ye sengo toyebi ke mokili eza ya koningana me oyo bayebi likambo ya tata nzambe
bazali kopesa biso conseil tobatela bamboka na biso tobatela bamabele na biso makambo wana eza nécessaire mpona kosepelisa tolanda toyoki maloba kitoko betela biso nzembo kongo nini pesa nzembo ya kongo te zela nanu nzembo esengi mbanza kongo iya uti angola toyembela mbanza kongo
Merci Faki. Biso toyebi ke tokende mbanza Congo. Tokende bien tokende te. Peut-être Nzambe atindi ya kozwa biso hein. Biso tolobi kaka kende bongisela biso terrain. Abongisa bi abongisa te. Po toyebi ke papa mfumu alongo alobaki tokende Angola. Kosenga bolimisi. Si tosenga bolimisi Adam et Eve. Tikali tokoma na Angola. Esika wana nde tobebiselaki. Totikaki saki ya mayele. Toya ko récupérer en Angola. To uta biso banso na Angola, to kozonga kuna. Merci papa. Ko yamba biso. Alonga na siko kuna te. Avandaka kuna. Yebo to yamba biso. Yango wana makambo alobi ayebi lisolo ya papa Kimbangu ayebi makambo nyonso akei me kozonga lisusu visite asali te biso moko tozosenga ye azongela biso aya kovisite nkamba bongo bie bongo te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
porte caméra. Exercice. Marche. Merci, caméra. À gauche. Gauche. Vous êtes parti, vous dites caméra. Vite. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.